ndeko na nga source ya vie, source ya esengo ekouta aka paya bato mosusu te. Bonheur ya vie kotambola na kobanga nzambe ekozalaka te ki ezodépendre na bato pembeni na yo. Linga mingi source ya bonheur na yo eutaka na kati na yo moko. Liloba nzambe ezalaka source ya bonheur na yo, et source ya bonheur no souvent eutaka pe na kati na yo moko. Parce que il faut zala admettons za verre ou etondisami na mai. Ozomona tant que na kati ya relation, c'est toi qui apporte aussi. Tu apportes aussi, bien que yo pe bakopesa yo eza échange. Kozala raté que nyonso eutaka pa mutu. Zala source ya bonheur yo moko. Omona ke na kati ya relation ozala na suprématie parce que oza na capacité ya retrouver bonheur na kati na yo moko. Okokota na relation na mwasi na mobali bolingana ye makasi na début, mais bokoti na kati ya relation monguna koti. Tant monguna koti akomo utiliser moko na sens neti ke non a retirer yo ba bonheur o anda opesa yo. Siko soki yo vie na yo ebandaki ko dépendre kaka na mutu wana à 200%, yeba ki obebisami, yeba ki osambwe. Pourquoi? Parce que y a retiré ya ye. Siko yo osandeni poko kwa ko avancer. Yango moni batu mingi na kati ya ba relation bazo kata ba relation kolinga mwasi bofandi quelque temps après bimisi ba mauvais comportement. Voilà, à retirer ba bonheur abandaki ko salela yo, yo pe omona kaka relation kufi, oke ko luka mwasi mususu, oke ko luka mobali mususu. Mutu akoki kopesa yo lelo eza ngolo, nzambe mutu apesi, nzambe mutu asimbi motema na ye, mais tout comme mutu ako décider ke esuki pe wana. Considérez yango comme eza normal, motema mutu yaka na ba cycle. Ekoza na cycle musu eko motema malamu, na cycle musu omoni changer nango. Siko soki yo oza mutu oyo nanu osali développement personnel te pour comprendre que na mokili oyo je dois tenter de mon mieux pour être indépendant. Indépendant, ça veut dire que je puise en la parole de Dieu et puis je puise en moi-même. C'est important. Ya omoni bato bakoma lelo bato minene na vie, ba grand leader, ba sala marama minene, c'est des gens qui ont su reposer leur bonheur sur eux-mêmes, la paix de leur cœur sur eux-mêmes. Parce que na kati na bango ba fan motema na bango fandi likolo ya nzambe, ba na être suprême moko o bango bandimela o eza mutu te, parce que mutu ala changeant. Bolingwa nzambe tikala ndenge moko ko banda na tangu ya Adamu na Ewa tina mukolo ya lelo echangea te, mais mutu akolingo lelo lobi a changé. Yango moni sekele ya kowumela na kati ya ba relation, c'est de pouvoir compter non seulement sur la personne avec qui tu vis, mais c'est aussi de compter sur soi-même aussi. Ozala équilibré. Papa moko abengi ngai na Congo central, un bon papa là, papa moko pene ya bien, abengi asolo la bi mère. Na minute onga na vie, na kanaka teke na koma na basi ebele. Na lingaka mwasi moko boye to kabwana ki to botaki na ye na Congo central. Nakutani pe na bebe moko bien tokomofanda kofanda tokomofanda mwasa komobimisa ba comportement soka wuti ba wenze na ye akoya des fois akolamba te omona nga banzala tout ça là, des fois akopesa nzoto, des fois opesa te na mwa mobali, ça fait quand même quelque temps. Voilà, omona o compter sur voilà, moi sinon ayabo na balaye, mais omona alinga opesa sunzoto te. Soki babilo omo azo senga nga na kokisi yango te aokanga makolo na ye pendant un très long moment comme nazo souffrir okobondela okosala nyonso mwasi azolinga te. Donc moi si alingi sukolambela ngai te bilamba na nga tout ça akoma ko négliger, mais toboti bana biso donc bazokola na lingi te lelo na mona bana na ngai baboko maboko ya mutu mususu ube bakende kola soki pe pa koko na bango yango na olinga eloko wana te. Pour éviter ça nazwa mwa chiza moko libanda oyo asepelisaka motema na ngai so na posa makambo bino mo bo comprendre so na posa makambo. Donc na lesa nzoto nini to lesaka wana na sens inverse na kendaka pa ya bebe ya libanda
tout ça banini asailanga oyo na ko swal sala koto na ndako ekoma na oka bufanda gati ka bufanda parce que voilà aza mwasi moko malamu te to sololaki tellement mingi na comprendre problème na ye bandeko vi oyo nde balobaka mokili mbanga ntaba baka na torte mokili oyo ya mâchoire ntaba ya makasi ya mokuwa mokili oyo bomona oyo mutu okomona ke mutu oyo na vie jamais tokoka okoma na niveau oyo mais plus bopusani boyeba ke bitumba molimo mpe ezalaka bitumba bafamille mpe ezalaka bakokotela mwasi bakokotela mobali bakokotela bana barendre bino vie difficile mais mutu oyo aza développé personnellement appelé à la grandeur appelé voilà à la réussite esengeli travailler miske no motema po makambu mosusu oyo babanda oyela yo na nzela batu etushaka yo te etushaka yo te ndeko nanga po motema na oso eza pete pete omone ngamba mobali ngamba mwasi me motema lemba lemba motema mai mai etushama papa na yebisi papa omoni ba vie oyo ba chiza libanda ya ba vite basi nyonso bandenge moko mwasi mususu aza no bien parce que na libanda yo muto futela ke ndaku yo muto salaka boye yo muto zo longola ye yo ebikaka mapuya yo muto zo saeleba makambo boye mais oyebi ye penate mukolo kovandisa pena na ndaku akobimiselo pe ba esprit aolakisa ka makambo mutu azaka mutu yango moni bible ekosaka te lobi maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tolobi te ke batu nyonso baza mabe, il y a des personnes qui sont constantes mais la plupart des gens baza déjà corrompus. Alors ceux qui oyebi ko gérer batu te obando sala otiki oyo okena wana otiki oyo okena wana koma o basi nyonso ba mabe mibali nyonso ba mabe ndeko papa kozwa mwasi libanda o azo satisfaire ba besoins na yo ezali temporaire mais est-ce que ça bonheur na o mobimba ya vie non okosala bongo ta msu po pesa mama ya ndako zuwa mais mama ya ndako okopesa zuwa keba tango ozokende kuna oyo ozozwa libanda olala na ye mikolo nyonso tute oyebi vi na ete besprit nini azoporte akomi troisième personne na kati ya libanda na bino ndenge eza wana est-ce que tango akendaka kuna alaka fidèle na yo point d'interrogation po mukolo kobimisa oyo ndako tango yo kokotisa ya libanda est-ce que ako répondre na ba besoin na yo nyonso tu non mutu na mutu ana ba côté sombre na ye keba kutu ozali na ndako omona ka mabe nzoka nde azalaka ne bien ya mokilo ya na makambo nde na yebisa na babi papa oya ndako okanga makolo parce que demande ezebele na wenze toza na ba loi toza na ba loi na wenze toyebi loi ya offre na ya demande tozoyeba yango bien na économie loi ya offre na loi ya demande soki demande eza likolo offre kitaka faut to comprendre na vie eza bongo partout soki demande eza likolo offre kitaka mais soki demande komi mukie offre komaka ebele makasi moi so okanga makolo po comprendre que demande eza ebele ao comprendre que na kati no vide eza ya munene oh ye kaka de mutu aza na capacité ya ko remplir yango mais yo luka moyen okanga vide o eza na kati na yo vie ya mutu ko dépendaka na makambo wana te toza na ba passion ebele bato ebele bana mibali ebele na lobela bino lelo bozo souffrir mingi na kati ya relation parce que boza na passion ya vie kaka moko à part kokende musala à part kokende koluka mwa mbongo koteka so pe kosala ndenge nini bakope ozongi na ndako yo passion kaka moko maguda ekozaka bongo te ekozaka bongo te il faut koyeba ko disperser yango il faut koyeba ko pesa yango pe mwa sens mususu okozaka ateke no yo eloko oyo linga kosala na vie eza kaka kouta musala kozonga après kozonga na butu maguda mwasi aosaka na yo na vie il faut pas kozaka bongo il faut mutu azalaka na ba passion ebele yango moni batunaka na kati ya relation à part maguda
bolimbisanga to loba iza bongo nga na loba ka vérité parce que makambo yo boma bato na sala ki vidéo moko dernièrement pour na lobela ke basi ba souffrir na chambre na zui ba message ebele et d'ailleurs à cause ya message on a ne papa o na Congo central abenga nga sikoyo mutu à cause à la raté que yo eloko moko ka kosalaka magoda eza faiblesse munene ba sakano na relation il faut zaka na makambo ebele ya kosala na vie il faut eba ko disperser passion na yo yango zomona mutu faut yebaka à part oyo wana magoda na koza na linga nini sport eza élément moko très nécessaire na kati ya vie ya mutu surtout na vie ya bino bana mibali esungaka bino pona ko bimisa ba énergie mususu voire même ba énergie oyo ya côté wana ebimaka pe tango zo sala sport au sentir koza occupé ina ebisi papa au sala sport père alobi tenga biya ya kendo lukali bende chali bende na lupangu moko ndo tombola zwa sac ya box cha na lupangu na yo à part kokene musala bimisa passion ya kotombola libende bimisa passion ya kubeta sac ya box bimisa passion ta musu na bana karso ke na kubeta balle ezape moko eloko ko banda ko distraire yo développer méditation c'est très important ba poser à magoda mingi elongwa kata muto koti na kati ya profonde méditation ekendaka ozomona ozotanga parole de Dieu au koti mabondeli au koti na méditation et kolongolo makambo ebele yeba ke soki mwasi amoni ozo prendre très bien soin na yo ye alingi suko lambela yo te ye aopesa o lisusu nzungwa mama te pour que o lia bilo ono abutu mende kona ngai siko suka moni yo po itanga osala bongo azozela ki demande matate ernio soyaka kosenga mais comprendre était au senga ke susute ya kokanisa tango suke ozwi basi libanda nzokande mwasi libanda te mais ou trouver kimia kati na yo ozozwa soin ya nzoto no malamu et d'ailleurs sport ebimisaka ba malade ezozongisa na temps au sentir pena ko wana forme ozwa pena soin ya nzoto no ya ba gommage ozobeta bilamba no repasser ozozwa soin na kati na yo moko parce que mutu a changeaka mais quand quelqu'un devient indépendant lui-même au monde mwana mobali yo mamo sali fier ye moko akoti na cuisine lambi biloko ne pas les soins propres atiki wana beti to yo kuto komisi ko kene ko yiba biloko na nzungu yo mama bande konanga bokonza likolo esengeli biso nyonso to kotango mais siko diable so a comprendre ba faiblesse na biso a routine da batu na nzela ya batu o ba pesa la biso bonheur ba komo kangango o mono o te olamba sute a osala boita o pesa maguda te o ke ko luka ba makangu libanda et pourtant a mutu moko za na morale de toi-même ce moi ça sali ba fier ya lamba biloko no lia na yebi ke mibale bele ba oseka ba kokamwa mais yeba ke mutu aza mutu awa yo ke ko luka deuxième femme troisième femme soko zui maladie kuna soko kutani na mami wata soko kutani na tati wata mais mutu o aza indépendant eza difficile basakana na yo na kati ya relation tolobi te ke toza na besoin ya batu te quand c'est possible batu basalisa biso mais tango batu balingi lisusu te eza pasi bato bakenda musika na vie o babengisama na ba étoile ebele c'est des gens bazalaka souvent ba multitalent baza na capacité kosala makambo ebele ozala mwasi ozala mobali pourquoi nzambe apermeta bongo po alingi bato basaka na yo te yaya kozanga bokonza likolo te po mwasi akangaki makolo mobali abokotika mbongo olia mobali oyo abokotika mbongo olia parce qu'il y a des personnes qui sont toxiques bokoswana na likambo mususu boye ye na tongo abokotika mbongo olia ye na tongo balambeli ye biloko batie na mesa abokolia siko soko za na force mentale te au souffrir il faut apprendre à être heureux et heureuse seul aussi c'est important yekola komi lambela yekola koluka mbongo basi eza très important parce que mibale ebele ba manipulara pe biso place wana omona ke
lokola ye muta lesaka yo, lokola ye muta futaka ndaku, lokola ye muta futela bana minerval, akopinir yo na biloko oyo ye asalelaka yo. Omoni apinir yo na biloko oyo asalelaka yo po omona siko osouffrir oke otambola kindumba. Ndeko nanga yekola koluka mbongo na vie tosenga nzamba pesa biso tozala makasi. Mwasi oyo a comprendre que mobali oyo sans ngai azo vivre, sans biloko na ngai ya sanzoto azo vivre na ye, aza toujours en bonne santé. Na maboko lamba nakuti ye alambi ale, na sali ye na nkobo ye nakuti ye aza azo ngenga. Azui mobali yo, azui mwasi yo, likambo nini ezoleka awa. Eza difficile ba contrôler yo. Omoni ba biso ba oyo toleki na babiloko na parce que toaki bato yo bana suka. Ba bondela na nyonso, on dépendait de gens de tout. Po la pongi mutu faza pembeni, po fanda fo kanga bana nzoto ya mutu. Wana ba vie na biso. Oka bato ba lela nzoto. Ba biso ba oyo. Omono simbi mama oza ko fina fina. Soki mutu azate, mola les ate, eloko bo mosa les ate, kotambola yo moko pasi. Mais la vie, hein, la vie nous a enseigné. Tout ça, le développement personnel, on a compris qu'en nous, il y avait vraiment tout. Bien que nous avons besoin de gens autour de nous. C'est comme ça qu'on a appris qui nous sommes. Et quand nous sommes en relation, nous sommes heureuses. Parce que, quelque part, nous sommes indépendantes aussi, émotionnellement, mentalement, ou quelque chose comme ça. Mais on a toujours besoin des gens. Mais à ce niveau, ça s'appelle l'échange. Il y a un diamant, il y a un cuivre. C'est pas que Nazan est l'autre côté. Il y a un moment que tant au côté na la relation aux de l'autre côté, tu seras malheureux là-bas. Le cas développement personnel, ton dit ça manakati na yomoko. Zana ba passion mususu à part magoda. Sport, lecture, méditation, prière, ba voyage, shopping et ça dépend. Il y a ma koki aux anango. Alors, côté kate vie éternelle na yo, to ba bénédiction na yo. Ezala kobebisa pa bato, bonheur na yo ko dépendara te na bato. Kenon muto akola la muki asali yo boyo pe aller répondre nango. La maturité, c'est savoir rester maintenu émotionnellement, mentalement par rapport à babi sala ya bato. Toko kufa te po bango ba boyi biso. Toko bebisa mate po bango ba kangi makolo. Toko lila pete po bango ba boko pesa biso. Toyebi ke na kati na biso kimi ezali, kati na nzambe toko longa. Ya motu ya ngwana papa ko kendeli felote po mutu entel asala ki boye. Ozomona babilo musupe ya ba tentation. Bazo tenter yo. Oh, voilà makelela la police. Babilo musu ba tenter yo po ba mona degré à force nous a place ni. So na lobi boy na encourager te ba mama o ya mabe, ba pimela ba papa, ba kanga ba ciseaux. Nazo encourager bango te. Mais na na contrôle ya nyonso te ba o ba vivre ba makambwana, ba comprendre que likambo bo so e komeli yo, ya maintenir, trouver ba passion lukanzambe. Tondi sama na kati na yo moko. Omona wa mutu apimela ki wana. Ye mo wakomu koya ko pesonga ofele. Parce que demande sur ekiti offre mataka. Non ebisabino. Toujours pimpant, tu dois soin na yo. Ça te pour mutu intel à se décider que non, lo bolokwa na ça il a rien en ça à soucier. Les gens qui font ça souvent c'est des personnes qui sont toxiques. Ozomon. Mais bon, quand on a expliqué bien, vous voyez, en cas il y a dépendance au papa moko à tout nibiso question. C'est ainsi que tu as un conseil nabino. Tout ça vidéo exactement parce qu'il y a des gens qui souffrent à l'extérieur. Ba koti na kati ya ba mabala oyo baza ko nyoko la bango par rapport ya ba posa na bango. Donc papa moko a komeli biso question à lobi boye.
Voilà. Bonjour madame, nga penza na yebite na sala ndenge nini vraiment pona mwasi nanga. Tozanda kumoko poto passer boyebi. Voilà, il faut to sala 2 semaines pour ye ayoka bien. Me ngai sikoyo na bongo te ngai posa e yaka ngai après 3 jours. Sûrement nga loba bongo na yebite na sala nini. Yebisanga nanu na sala nini. Neti lobi na butu nazalaki na posa makasi na simba ye boye o azoyoka mongongo pasi. Sikoyo ngai posa makasi ti sikoyo nalali kutu bien te. Nazotalaka kaka ye ndenge alali posa fort. Bon, tozolobela makambo oyo ekozala neti makambo asoni ou quelque chose comme ça, mais eza makambo ezo détruire batu na kuku. Yango to préféré to bimisa yango libanda. Voilà pour bopesa ba conseil, beaucoup de gens en souffrent. Est-ce que naka oyo il faut akende koluka chiza libanda, naka oyo il faut akende komisepelisa ye moko na douche ou bien sala ndenge nini na bino pe bato bosalaka makambo bino basi oyo boyeba mokili oyo eza ndenge nazoyebisa bino. Donc c'est un peu ça. Tout ça là très attention. Voilà, alors biso ba otozo landa to pesa papa au conseil asala nini. Conseil otoko pesa ezala conseil ya malamu eno oyo komema na libulu parce que vous savez on sera jugé un jour. To bebisa mapo ba pimeli biso. Ça c'est la question.